abota mwana na 13 ans alobi ye moko mutu alobi bisote alobi ka bota na 13 ans siko ko bota na 13 ans sakor ba bwaka ke pa bayuda abalaka ye aza patron munene na tika pa wana bayebi ye abalaka ye tango baye batinda ye na chauffeur baye na mutuka awa na Kinshasa ozo comprendre aye azo vanda kuna na nini na veni mpika mamisa ayaki avandi na seka umeli ndeto yoko kutana na ye mutu kutu ser na nga moko mami kabeti abanda kolinga mwa mwasi wana te et puis eza na frère na nga moko abalaka mami chibola donc tango azalaki na ngwana azorule susu na mission mususu tango tozoloba naza mobali nga na tikala ozala mobali na ete nazalaka fiancé na ye lui me connaît bien nakenda na église na betaka kuneti apesanga combien apesanga 13 000 francs na niveau na ngai na mwasi na ndako opesanga 13 000 francs yele wana komba on est pasteur a unani ngana tangi komba pasteur te nako tanga pepo nazo banga mutu te Onésime oui Onésime mokona mami chibola nenga zana naza mami babala ki pa garçon moko na États-Unis Olanda makamwana te babala ye akosa ke note tozo ya na États-Unis na cadre ya gouvernement tokei bakangi biso na Brazzaville ebi eloko na te sikoyo moi sivi na ye mobimbeza lukuta asali nini akeye pa ya bawara akoseke azana zemi na ye bakene hôpital basali ba opérer ye andimi pe ba opérer ye ke akosike balongole matrice azongela mutu wana sikoyo moi mutu soki azana malédiction dans sa vie tel qu'elle est là parce que moi je ne peux pas manger eloko yo euti na mutoki na ngai te oyo ngai moko na nyokomela te banda makambo ebandi osokutana na michibola naza tina okutana nete na okutana no kenene wapi saka mosi no kala nazo loba papa tango yaki epana okutaki mwasi te okutaki mwasi kitoko te na bala je suis marié na loba merci quand tu pona ko écarter nga na nzela mami chibola parce que mami chibola c'est enfer diable en personne. Hello, le bien abattu, surtout que avec pasteur Mukuna bientôt. Assurance ni ezali. Obi nzambo ya biso aza juste juge ayebi parce que dossier nyonso ndenge za na dossier mami chibola to compter ngoko tout est parce que eza dossier avec eza vide. Eza vide tout le monde, même moi na moke ayebi ke eza lukuta. Même yondengo za na ayebi ke eza lukuta. Tout le monde bayebi ata ye moko mami chibola ayebi ke eza lukuta. Ata ba juge ki bonge oyo azalaki na dossier liboso wana ayebi ke eza lukuta. Bon sikoyo tokoloba nini évêque doit sortir bientôt azo promettre beno papa na biso auzali banda. Pourquoi na yaki wana? Cela veut dire soki musapi moko lokotaka silité. Il y a des faux pasteurs. Je pèse mes mots, il y a des faux pasteurs. Okoyeb sanga pasteur ni. Neto azolo bakebalia kimbon. Est-ce que Denis les aza pasteur? Denis les aza pasteur te. C'est un escroc. Mais tu es raza na l'église. Nazolo bakele église. Akoma sambela na liloba. Motema na ngai etindinga pona linga ye. Po ene moto liboso ya kolinga nga na la vio. Bola mosali na bomba te Yesu na ngai. Po ete yo salaka eleki nde minene o. Nzambe na mawa o. Nzambe na ngolu. Yawe na lingi yo. Correcteur News TV. Awande correction yaba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou. Tu n'as pas de Kobalandi, Correcteur News TV. Merci Nabino Penande Topesara, Topesana Bino tous les jours. Contact Rosalara, Yakomuna Naka, Naba émission Nabiso en tout cas. Merci de l'année Maouija, Nenge Opesara Penza Bandeko, actualité Penza et Malam. Kola Lelo Bandeko Balandi, Mingi Botinga ba message Wolobi, Naluki Nabino pasteur Denis Golf Kalala Oyo Azalaka, Mobali ya Mami Chibola.
dossier Chibola lelo et telemi lisusu correcteur news TV to bisaka bino ke non soki news ezali kimamba mbangu kota hôtel soki news ni ezali lelo to bila mambo ya dossier ya mami Chibola et puis avec pasteur Mukuna to yebi que dossier ko tambola ezalaki na Gombe ke na Kalamu izongi su na Gombe finalement to yebi te sort ya avec pasteur Mukuna ezali nini a revendre na prison sans que azwa liberté provisoire topé dossier ngo soki kaka ndengwana topé ndenge nini mingi ya makambo tokokundela ngonde kaka awa yango na très rapidement ndele ma weja soko kofungwa bandeko ba mona déjà pasteur Denis Golf Kalala na pesi mbote na mbote ndeko bonne santé par la grâce de Dieu tout va bien. La grâce de Dieu, tout ça bien. En tout cas, nous avons le coup parce que ce qui était, nous avons de ma weja na bandeko tuba kolanda biso, kuna papa nangai Pascal Ntenga, Roger le combattant, Roger ML, baza ebele, Passi, Bijou Bimpe, baza ebele, V Pépin, état de droit. Pasinkoi, baza ebele soki nzambe te mais bango pe bazate mais groupe na biso pe ya 100% patriotique de Mukuna ezate éveil patriotique ezapete et bandeko tout Afrique du Sud na France partout mais baza pété mami Chibola komana ba betando monke aleki na mission na biso ya mon grand frère propre Israël Mutombo papa sango ko détailler pena en général dossier wana oyo ngana yo to sola kango mingo bimisa kiti mais oyo ya bimisa kepesi somo mami Chibola penda tanga lobi ke bazwa remo la moke bake ko bombela ndako mona Gombe parce que wana pena ezali ka moko ya liste kiti hein bon na lobi boy Chibola déjà oyebi moi c'est à Kinshasa ce moi ça yebi mibali ayebi mibali ayebi mobali te ma ayebi mibali Chibola bota na 13 ans on a ba violaye ou bien babalaye tangu mutu azoloba omoni bato mayele bazala soye mutu alobi ayoki eti abandi osala ba analyse il faut bosala analyse aboti na 13 ans zalaki taini aboti na 13 ans ba violer ou bien babala ye alobaki bien kaza mwana soki ya na makambo ngo kutu parce que na monaki makambo nyonso lokuta moyena landango malonga ezalaki te ya zolo baza diplômé aucholo bangwa aza diplômé et diplômé ko benga ni nuit azo benga revolver et vovo azo benga procureur poker cela veut dire quoi na analyse makambwana na bina meka eza poker na kena dictionnaire na moni poker te na comprendre na ba oui procureur et vovo batuna e vovo eza kureko bana zambe botika et vovo eza rouge ya rouge ezalaka revolver rouge ezalaka eza lokuta je te dis vrai excuse omoni Chibola aye biso to ba po makambo wana oyo ya lobi wana ezalaki déjà na nini kancha ngai tango tozalaki na Chibola azalaki na papi avant to komanga place yozaki na Chibola be awuti mboka aye azana blé afungwami na misu te akoluka luka zaki ndeko sambela mingi akoluka bisika nini yao kende ko sambela amoni etonga ya papa na biso avec pasteur Mukuna kuna na kati ndoka muninga na yake ko betela disque nyonso na prophète Kancha ndoka ande prophète Kancha lelo mami Chibola c'est ce que no prophète azaki ne prophète alokuta azaki ne koloka ba dossier ba tu bako ngana maweja ko tozaka mingi boy akia tuni maweja dossier na ngenza ndenge nini ale maweja pe ayebisi ale ye kuna bimi lo la prophète ndoka ande lelo to komu découvrir que non avec pasteur Mukuna ali pasteur moko yo azana ba prophète alokuta na kati o ba ko sala ke non ba sala ba prophétie pour ye avec pasteur Mukuna akoma amatangenge. Bon, naïb sur le moko. Omoni cet homme-là devait Pascal Mukuna, c'est un homme à respecter. Kozala na limia koto samu ko respecter papa wana makasi. Ye moko za prophète. Vous comprenez? Quand tu wana muto apesa prophétie ya keno nazomona aseka likolo pena c'est parce que place wana ezalaki full soki bolandi histoire ya seka bien ya ngwana. Soki mutu alinga salir musalo esalemi place wana parce que bato maboma bazobika place wana kancha wana azoloba basakanaka na baweite hein parce que biso nyonso tola omoni bazolo na biso zolo etala na se cela veut dire biso nyonso toza tokokufaka mwana mwasi wana
aza mwasi ya libabe na vie na ye nazo biso bien que mami Chibola tango azalaka tozalaka ne mwasi na nga wana po bino bolanda na tango tosala na bino émission ba mama balakisa ba témoin ba bimaka wana na prison bomona mami Chibola bano vanda na avenue Mpika Mpika na bandala nga nakutana ne na aseka nakutana na aseka ye d'abord oyebi Sakor oya patron ya oya bayembake pa bayuda nani tango Chibola alongwe abota mwana ya 13 ans wana Sakor wana abala ye ozo comprendre Chibola ko taneka bandaka mabala aza mwasi malamu te je dis bien et je pèse mes mots est-ce que tout le baba pe ba Chibola o to bando beta di solo Chibola le dossier ya évêque eza makambo Chibola wana te Chibola eza balati sende bazui robe ya Catherine balati mamisa vous comprendre bazui robe ya Catherine balati mamisa c'est ça dossier ya évêque toujours ko kolobela ngo susute na sens nini makambo eza bien parce que makambo viol wana parce que je te dis vrai ma sœur yo solo ba mamba viol biso to banal viol kuna te to banal dossier o mami Chibola tanga le mamba ya pour bako kanga pe avec boule pamba te to dans état de droit na état de droit oui to dans état de droit ba dossier oyo vu ba ya mami Chibola nde sali ke ba kanga lelo passer avec mukuna détention ya lubuka lupangu kozana munduki na maboko ko la kamutu no soko sakai na ko boma yo ngaba ko sala ngai loko te ngaku na ko bundela mokonza mboka tout ça et tout et puis passer avec mukuna ngana zala mutali boso journaliste boso na tuna ina point de presse moko na bi na passer ko tiki mambo ya église o comme les politiciens abi na tiki na tele mana na tele na sala mambo mboka pona mu mboka eko kini mobulu anzimi ko koma politicien na lobi boy est-ce que politique est boya na Bible o ko pesa nga version politique parce que d'abord vrai politicien ils ont expliqué yo lelo abe chole azokota na makambo politique na ndenge nini bangonde bayela biso évangile bazokota makambo Rosal Malonda boyebi yango te Rosal Malonda baye ko pone point eza mutema mabe ya cardinal aye o président de la république a cause la muluba te tozo suba luba bakoma banini ba président seni tango mayo yo batikaki azalaki mayo faible devant Rosal Malonda bolanda sonika futa te nyoso wana eza makambo cela veut dire que makambo nzambe tango oya votaka David nani oya wendre David est-ce que ezalaki seni eza nzambe te David l'homme selon cœur de Dieu azalaki mongo lobi adieu ce qui est à Dieu à César ce qui est à César yo kotala o kotea liloba nzambe tika na liloba nzambe tika leta ba basala misala leta basala misala leta bisa yo tango David akenda uzwa mwasi ya soda na ye muto ayaki ko juger ezalaki nani est-ce que avec azana parti yebsanga parti avec eza parti ni Tant avec azo bana mami Chibola vanda calme zelas na obundela mokonza mbona na robeta masola kabila boye lobi ce qui va kabila fait ça que avec azaki na explique que ba comme c'est le président c'est écoute-moi je vais te dire quelque chose tango excuse-moi tango batunyo swana ba bazolo ba wana ba yeba kutia avec a beaucoup d'argent azombonga kozonsuni azana mapango azana nyonso et pour que lelo to sala suli comme sans intérêt c'est comme moi qui intérêt ya kelo moko na lobi boye eza boye elanga na bot tango babomaki babotolaki prophète ayaki alobi ayebisaki mokonzi te abangaki mokonzi eza boye tozala te na ba église oyo ya poche ya bakonzi ndenge faci aza wana tous les pasteurs baza na poche na ye non tozopesa mokonzi ya mboka respect soki mokonzi ya mboka akei pembeni bakendaki epa David azalaka roi aza neti président te toyokana topeze makambo na biso roi aza neti président te roi azali seko na seko soki akufi mwana na ye asali nini azongi mais prophète akeye pa roi ayebise ke non soki moto aza na bameme na ye 100 bapate na ye 100 oyo aza na moko mopaya akangi ye bake kozwa atindi bato bakende ozwaka oya mutu azana moko wana abomi balambeli ye est-ce que mutu wana David alobi te mutu wana ayebise mutu wana eza yo David abangaka ye akoma politicien évêque aza bourgmestre évêque aza gouverneur aza député te azoloba vérité évêque aza député te azoloba vérité
kobundela mboka est-ce que ayebisi bato ke Tshisekedi yende te azoloba ke avec azoloba vérité total babilili bato babimisi yango nyonso nini avec azoloba ke non to betela Kabila maboko na kati ya etonga ya Nzambe. Écoute ce que je vais te dire bo diabolisa makambo te tolobaka bien soki mutu asali likambo malamu parce que zelana expliquer RDC munene boy Kagame oyo président ya Rwanda azoloba ke avant cour constitutionnel et confirmer makambo wana bazela biso toya Kagame azanani aza président Rwanda aza président RDC to coloniser bango yebi yango bango bazwa élan pona biso minéraux bazo vivre nango ya biso bon siko azoloba ke non est-ce que Kabila alobi ke non allez bosal Kabila alobaki mabe yango wana alobi ke bobetela mokonzi mboka maboko Kabila azali mokonzi mboka bobetela mokonzi mboka maboko esika mokonzi musu azali na lobi boye est-ce que baponaki déjà est-ce que basalaki remise de reprise mokonzi moko azali Nzambe na kati yo ya kobelela mokonzi mususu nature ne peut pas vous enseigner Yesu ye moko azoloba ke nature e enseigner bino tamuke yo zokanisaka makambo nyonso toyaka na église ezaka eutaka lola mais mingi baba koloba ke avec pasteur Mukuna soki achangeaki angle poto yebi ki azalaki na angle ya Kabila azalaki na bato ya FCC ya PPRD lelo j'ai changé et comme une fachi béton amoni ke tango tika na angle on tena landa isika maye ko chola nazo yebiso ya évêque azabongo te ngana yebisa ko ke évêque c'est un leader bongo ni salaki ndo tumba Kabila nazoloba boya tumbi Kabila te awa toye ko sala makambo politique te tozolobela évêque Kabila aza ex-président vous comprenez naza wana pona kofinga Kabila te koloba mabe ya Kabila te nazolobela évêque Kabila nazo pese respect aza mokonzi azalaka mokonzi aza pe mokonzi ya FCC batu nyonso wana bazo respecter il faut biso nyonso tosala nini to respecter ye toko finga ete évêque afingi ete alobi azoloba makambo les choses vraies alobi yango nde yango wana esali moyen tolobela yango eza te évêque akoti na politique te alobi évêque akoti na politique te dossier ndenge akoti na prison et dossier ama Michibola to et dossier mususu ya PPRD nde bakolo là bon vérité zani vérité za boy bawo balobi ke za PPRD engagé bango bawo balobi ke za Michibola engagé bango parce que ngana yebi ke za Michibola te na yebi eza dossier politique ndenge za politique totika yango etambola ndenge zo tambola wana parce que je te dis vrai qu'avec bientôt à Libanda bosali déjà ba négociation nani dossier politique to yebi ke état de droit ezali mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ozwaka moto abwaki na prison te c'est que dossier ali Kabila po atemeki mambo Kabila c'est que toloba politique on ali Kabila nda bwaki kuna c'est que tango yokoloba c'est que bo négocier déjà na bayi Kabila ba kabiliste to ndenge ni bon négociation bino bomonaki négociation wapi négociation nini parce que science bo na ngopena ki avec comme malelo c'est que moi Tchabole betami zela na expliquer loko moko omoni makambo to ezo salema Nzambe azali kolo ya nyonso nani akolobelo eloko ekomelo soki yawe Nzambe permettre yango te omoni eloko esalemi ke évêque aza na prison ete yepe ete évêque ayeba banani balingaka ina bawo balingaka ete elakise makambo mosusu vous comprenez notre évêque TIP azala na bonne relation na bato po bandeko bakotumba ye bandeko ne ba pasteur bakotumba ne ngante bon écoute soki lipa ikoya wa monto sateka mapa ko kolunga akosunga monto akwesi lipa oyaza pasteur akotina likambo ekomeli ndengwana à part pasteur na biso ya Walesa monto musuto mwana ke kotala ete est-ce que azala bonne relation na bandeko ne ba pasteur ta bon zela na expliquer yo omoni bato bamelaka lotoko soko ke yo lobi bino bato lotoko bozalaka boye bawo bamelaka bakosepela nao est-ce que motuna na ngai kasi nazo linga na répondre bakosepela non balobi ka fingi moko ya biso tous les pasteurs je dis bien je pèse mes mots tous les pasteurs balobi onyo sezongela eza orte parce que tel que je suis là écoute-moi évêque c'est mon père mais j'ai pris chez l'évêque Jibano mais pourquoi tango bakanga ki na ye na yaki yo mona kinga bakanga nga na prison bakangi ngai bakoti nga baloyo balobi te bo libérer ndebo moni nga boyeto bando sola na bino pourquoi na yaki wana cela veut dire
soki musapi moko lokota facilité. Il y a des faux pasteurs. Je pèse mes mots. Il y a des faux pasteurs. Est-ce que Denis les Aza pasteur? Denis les Aza pasteur, c'est un escroc. Mais tu es dans l'église. Quelle église? À comment s'embêter dans Liloba? Je l'ai expliqué. Il y a de vrais pasteurs. Nazalakina, apôtre Barthélemy Mwamba, Papa Sola, Aza responsable, il y a un pressing, tout aux hommes, Papa Sola. Nazalaki, j'étais avec lui. Mon vieux m'a dit quoi? Il faut te soutenir papa. Denis Salara mission. Te soutenir papa. Wanaza papa na biso. Nani akoni ye pas avec mon Nani na mboko akoni ye avec mon Moi ne moko ya papa mboli ya bimisi le lor za ele va faire nini? Maman zelana expliquer yo. Omoni makambo mwa neona na ko ka kolobela ngote. Parce que ça langa soni et puis ngai tala ngai na bénéfice trop été pas avec. Ngai Denis tel que je suis là. Même temps on a zo loba makambo. Nazo risquer vina ngai et combien de fois ba tenter ngai. Ba enlever ngai ba o ba mususu ba zo funda ngai. Nazo bangelo te na bénéficier et lokote pas mukuna. Ngai na yaki juste. Et puis nazalaki mal vie et pas kancha pona mamisa. Nazalaki mal vie. Na loba na tele mabo yo to kobengano na église yo to kobengano na longwa ngamoko na kende pas avec Egypte. Mais tellement que un mukuna c'est un leader au cœur sensible. Mukuna ayoka kapasi ya mututu. Mukuna zoboko la bana ya batu. Bana bitike. Mukuna zana batu. Ye prophète oyo zolo bawana na tangi komba mutute. Prophète oyo zolo bawana ayaki na sekao. Nana kunda papa na ye. Mukuna te. Nana latise pantalon ya ibako lata pantalon. Mukuna te. Mais je te dis, je pèse mes mots. Tant que yaki na seka kutaki biso. To monaka yendenga yaka. Ezate que lui me connaît bien. Na kenda na église na beta ka unet. Apesanga combien? Apesanga 13 000 francs. Na niveau na ngai na mwasi na ndako. Opesanga 13 000 francs. Yele wana komba on pasteur a unani. Ngana tangi komba pasteur te. Na ko tanga pepo na zo banga mutute Onésime. Eh oui. Onésime. Onésime akoki kosakana na mukuna te. Soki bango bazo kende ba pesa bango biloko bazo pesa bango na parce que muto était elio ya zote na ngotango yokanga misu. Okoyoka nani? Avec mukuna te. D'abord formation ba formaye muto amema ya futele bia kenda na Afrique du Sud nani? Hollandais mission temo na nini tozana moi eloko moko azo finga ba tu. Est-ce que soka avec afinga mutu? Avec afinga kate. Alakisa biso soki mutu asali o mabe nzamba pambolo biso to kozope na cadre kaka ndenge ozalaki mobali ya Mami Chibola o malgo ko kima mituna na moni ko kima mituna Mami Chibola bimisa ki pena makambo ebele o bakende ko balisa ye na makasi biki komawa sala boyo mariage communautaire de bien tanga bimi atangi même kombo ya mwana ya évêque mukuna trésor atangi abi trésor ya bi dossier atangi kombo ya mama ya mwasi ya nkancha mama ya bana atangi kombo na ye c'est-à-dire bazalaki bazako monana trésor ya bisa bitika kaka boma moto c'est-à-dire makambo ya lobi na bakombo bato ya tangi soki mutu abakoseli makambo akobimisa bato surtout na miso bato te je l'ai expliqué yo il faut au moins une vie à Mami Chibola ye mami akolinga mobali oya tanga avanda sosola makambo lokola trésor moko Mami Chibola nenga zana naza mami babala ki ye pa garçon moko na États-Unis Hollanda makamwana te babala ye akosa ke no te tozo ya na États-Unis na cadre ya gouvernement o tokei bakangi biso na Brazzaville ebe loko na te siko moi sivi na ye mobimbeza lukuta asali nini akeye pa ya bawara akose ke azana semi na ye bakene hôpital basali ba opérer ye andimi pe ba opérer ye ke balo akosi ke balongole matrice azongela mutu wana siko moi mutu soki azana malédiction dans sa vie tel qu'elle est là parce que moi je ne peux pas manger et loko yo et uti na mutoki na ngai te oyo ngai moko na nyokomela te ozo comprendre o ngai moko o moni ndenge na zaboy soko ngai tangu na yembaka ke mécanique parce que banda makambo ebandi soko tena Mami Chibola
naza tina okutana nete na okutana neno kenene wapi azaka mwasi no kala nazo loba papa tango yaki epana okutaki mwasi te okutaki mwasi kitoko te na bala je suis marié na loba merci kantia pona ko écarter nga na nzela mami Chibola parce que mami Chibola c'est enfer diable en personne Jézabel c'est que ngakufa ah papa mama balobi makambo nyonso ozomona nzambe moto azoordonne yango mami Chibola c'est qui toloba pe makambo toloba ata ti tozoloba wana nazomona ezo réduire mami Chibola totanga tovandi pe une femme qui n'a pas étudié c'était papa prophète quand tu pas etanga kité bon soki yo mama zela na expliquer yo d'abord nalingi nazonga eloko moko oti olobao yo neti bino ndenge boza boy yo parce que mami tango ayaka na Kinshasa tozalaka na seka alobanda oloba lingala aumelaki na Kinshasa azalaki teke po zela nanu abota mwana na 13 ans alobi ye moko mutu alobi biso te alobi ki abotaka na 13 ans siko kobota na 13 ans sakor babwaka ke pa bayuda abalaka ye aza patron munene na tika pa wana bayebi ye abalaka ye tango baye batinda ye na chauffeur baye na mutuka awa na Kinshasa ozo comprendre aye azo vanda kuna na nini na veni mpika mami sa ayaki avandi na seka umeli ndeto yoko kutana na ye mutu kutu ser na moko mami Chibo mami Kabeti abanda kolinga mwa mwasi wana te et puis eza na frère na moko abalaka mami Chibola donc tango azalaki na wana azorule susu na misie mususu tango tozoloba naza mobali ninga na tikala ozala mobali na ete nazalaka fiancé na ye mobali cela veut dire na bala ye na tikala fiancé na ye tosuka tango na moni na komi malmené pa kancha nde na ye kolongo nakuta bango na wapi na ville nakenda po nasala papa kancha kangaka ye te bakangaka ite bafutele ndaku na nini na nini awa wapi na te na ville te na bon marché place oyo akendi abandi kobima na musicien ya la puissance mama makambo bozongela ba image oyo tosololaka na bino makambo oyo nalobi eza oyo nalobaka te bon quand je parle cela veut dire il y a la vérité abzobima na musali wana na musicien wana kancha asuspendre ye mais quand nani mami Chibola tanga ki pe mwana mobali azaka pemeni avec mukuna mwana mobali wana o alobaki non parce que le bibi avec le bibi ngaye akutana nayo c'est-à-dire apaparaki na lobi boye omoni soki yo soko zoko selikambo koteli mutu songolo okoloba ni okoluka wo salir ba o bazana ye Jérémie azana mwasi kitoko na ndako une femme qui a beaucoup étudié qui a des expériences avec mukuna terrain est-ce que évêque zelana expliquer yo Jérémie aza pas même âge il y a trésor mukuna soki évêque alinga sala likambo ke no sana Jérémie évêque c'est un homme à respecter évêque akosala makamna Jérémie te Jérémie aza mwana muke soki évêque alinga sala makamna akosala makamna na ndenge na et puis évêque akosala ngote évêque c'est un homme de Dieu qui crée il y a de belles femmes c'est-à-dire évêque atilaki nuit ndenge ya lobaki te devant ye na katani na katani zelana yeso yo yebi mami sate soki évêque atikala nuit mami alinga loba na lolenge na ebeli ye alinga kuto asala tout que non babi mana évêque azo atazemi atikala mwasi évêque parce que je la connais bien oui je la connais bien alinga kanga évêque et loko wana je vous dis que ça lukuta na lukuta le dossier pe oya mutuka penza de donner ma weja batwa mitu ngaka pena ba ye parce que nenga ta jipo na lupango wana évêque nenga ndimaki na émission ya boso na politique endémique lobi jipo ezali là ni lupango wana kuna météo ezali ye est-ce que ezala pena évêque mukuna bon nazo yebisa bino boy omoni moi je connais l'évêque bien évêque c'est mon père na yebi bien évêque na ba genou na ye azala na ba cicatrice wana te bo récupérer nini wana image wana botal évêque azala na ba cicatrice te bino moko boye baka évêque asala ke mission na akendaka nini na kilote te procès na pourquoi akenda na kilote bo mona ba genou na ye mama na ozong se bino sima muke po boyeba technologie est avancée na niveau moko grave à l'époque to banotala film moko ya Jean-Claude Van Damme double impact tu wana à l'époque tozana na ba mike bazo sala est-ce que Jean-Claude Van Damme azala li passa te
basala bango baza mapasa Alex na Jean-Claude Van Damme même elongi bazo bunda pe ezalaki nini kamere na procès na aloba ke non na kozwa pona makambo photo bopesanga kaka nani na kozwa kaka bona bimisie na bimisie soko tali mutwana aza elongi esala boy ya elongi avec eza boy to basala soki mama kota na nini eza na nini mususu tokoza tosala no émission boy bazwi mama mususu bachiao ke tosala na ye eza bongo technologie ya avancé makasi mais siko ba expert ba yebaka et puis tango bozana mutuka soki na sali mouvement boy mutuka ko bouger mutuka wana eza évêque et puis lupango wana eza ya évêque lupango eza ba nyonso eza na kati ya lupango wana comment évêque akoko tsena na kati ya lupango te akoko tsena mutuka et puis na mutuka wana tango mouvement ezo salem nini caméra ekotika la kaka classé ata mutu oyo azo filmer maboko esala repa past basala ba nini wana poani ba trepia wana basala ngo poani po maboko esala ka passe dossier pe lupango document etika la pa avec poani na lobi boyi bolanda mona kanchate zelane expliquer yo ata tozonga nanu na droit ngo tolobaka soki ngai na sombi lupango na sombi lupango avant mwasi na ngawana pona kokabola ba bien toko lupango ya kala ou bien tango tozana yo nga nazo somba hein eza lupango na sombi o tango tozana mwasi ou bien na kosomba lupango oyo na kosala lupango oyo nanu na oyo tozalaki na mwasi te lupango wana ya kancha zana lupango kaka moko azana mapango te mais ya bimisa ke kancha za mapango te kancha zana lupango moko lupango wana eza na kini ya wazi sawa eza pas même eza triangle eza pas même lupango eko coûter 500 000 ozoka eza ya deux niveaux eza lupango moko mamisa wana ya kuta kancha na lupango wana siko lupango nini bakoko et puis na droite na lupango ngo bon tozo respecter nani ya moweyo bien testament bien ba respectate na testament kombo ya mwana izate mwana azana papa na ye kombo papa ya mwana Joli Kabanda azana poto mais pas na bango ezana limité mwana vanda na limité na tata mwasi na ye Yvette bon na kati ya document na kati ya testament kombo ya mamichi boleza na kati bakotie na kati na sens nini batie wana et puis mutu azala na buku ya lupango eza évêque te buku ya lupango eza epa avocat ya kancha évêque atikela tala omoni ti lelo bana kancha bango nyonso kobandela liboso tina ya suka bavivraka na compte ya évêque soki boyebi te évêque afutela bango ndako afutela bango classe hôpital tout kancha azalaki partenaire ya évêque te kancha azalaki travailleur ya mukuna que son nom me repose en paix aza papa il faut y a ko sakana na muwei na façon zo sakana wana te très bien ko sakana muwei te dossier avec pasteur Mukuna ba dossier tamboli ke ina gombe usi gombe ke kalamu ke suna gombe lelo yo le bina batonyo sotu ba yeba que avec pasteur Mukuna ko bientôt assurance ni ezali obi nzambo ya biso aza juste juge ayebi parce que dossier nyonso ndenge eza na dossier ya Mami Chibola to compter ngo tout parce que eza dossier avec eza vide tout le monde même moi na moke ayebi ke eza lukuta même yo ndengo za na ayebi ke eza lukuta tout le monde ba yebi ata ye moko Mami Chibola ayebi ke eza lukuta ata ba juge ki bonge oyo azalaki na dossier ya liboso wana ayebi ke eza lukuta bon sikoyo tokoloba nini évêque doit sortir bientôt azo promettre beno papa na biso auzali banda ba ndeko bakolanda biso ba retenir nini mingi o bazozila bato éveil patriotique 100% de patriotique de Mukuna eza ba groupe eza belé o bandeko bazali banda mboka basali na bazara ba créer pour na ko soutenir avec Mukuna ba retenir nini parce que tokomi na suka bon nazo pesa mbota trop na ngai pe naza kati ya éveil patriotique nazo pesa mais na monaki na WhatsApp na ngai batu mususu éveil patriotique mais na yoka balobela makambo évêque te on les a pirate faut ça l'attention éveil patriotique ezali oui bazo komela ngai ba komela nga trop mais sikoyo batu a vrai éveil patriotique
bazana poto. Naïbsi bango bozala sûr. Le votre combattant de Golf Kalala, je suis là. Toza wana pona kolobela, soki bozana besoin bozwa ba news. Bokotinda bango bokolobaka ka bakobenga ngai to kosololaka. Numéro na ngai ezali 090. Excuse-moi, plus 243 43 90 670 78 43. Plus 243 90 670 78 43. Donc bino tuba na poto frère José na Paris na monaki olobaki to biso tozo sala ka musala tozo sala toko soutenir papa na biso tina suka toza na ye toza prêt à payer même le prix soki ba ofunda biso pona ba tozo loba biso ba musu bazui courage te mais biso tozo courage tu jusqu'à présent tozo lobelango toko lobela kango soki boza besoin na biso bozo ba nous boluka bango ba nouvelle ekoya ba maramutu ekoya toko lobela bino nazo motuna tomona ki vidéo moko sokilaki avec pasteur mukula sali vidéo azo seka azo loba ezalaki nini bon vidéo sango nini vidéo papa Jalès même azana prison bakangi molimo na yeta nzoto ndiza na prison il faut azala mutu asenga aza mwana na nzambe na circonstance nyonso faut tokumisa nzambe papa na biso aza modèle pour na biso na yebi ke nzela oyo papa azana tant que on vit biso nyonso ba porte à boloko eza ouvert na yebi ke ndenge na zaboye ba landaka nga par-ci par-là ba tungisaka nga par-ci par-là ba lukaka ngai par-ci par-là lelo nako mikuta pe na prison parce que toza prêt à tout nako kufa lelo mais soki naza na prison nako kangama te naza bongo te nako zonga kasi mate naza kaka ndenge nazo kende biso toza banoyo avec la kisa et puis maître excellence maître Sylvain Mutombo Kambinga le excellence ministre délégué à défense muto apesa biso courage bo pikiki ke tozala tolanda soki vérité ezali tolobi vérité soki akoloba non tolobi non nde loko tozana ngo net ezana papa na ngai apôtre Sola Mwamba na maman Angèle Sola maman apôtre Sola donc vraiment ba pesa biso courage ba zo ebsanga ke Denis Kende to ko soutenir yo parce que album na ngape bientôt ezobima nani aza producteur papa na ngai apôtre Barthélemy Sola Mwamba donc top pressing papa Sola et boutique papa Sola nde bazo produire album na ngai l'amour de ma vie. Merci beaucoup l'amour de ma vie hein. L'amour de ma vie. Torozelango à très bientôt de ma vie. Ce n'est pas ma femme, c'est Jésus-Christ qui est l'amour de ma vie. Parce que avant ngana lingaye, ye mutu alinganga mutu aliboso. Asala tout pona ngai. Soyemba nini toyo kata mwanzimboti. Motema na ngai etindinga pona lingaye. Poene moto aliboso ya kolinganga na la vie. Bola mosali na bomba te Yesu na ngai. Poete yo salaka elekinde mineneo. Nzambe na mawao, nzambe na ngolu. Yawe na lingi yo. Siko na refrain. Eza naembi l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Donc nzambe na ngai nenga zaona parce que lelo si ngana za envie. Eza bolingo nzambe wana. Kopona ngai lelo ndenge boye ko luka ngai na ndaku na ngai. Cela veut dire naza pe na mitema bato. Cela veut dire ngolu wana se nzambe wana muto asala parce que bolinga na ngai soyo nzambe na nguya nyoso yo olinga ki ngai uta bomwana na ngai bongisa ki pote na sele nzambe na ngai yo Yesu Yesu bolingwa motema na ngai l'amour de ma vie c'est toi mon Jésus nalinga kayo na motema na ngai. Vous comprenez? Merci beaucoup. Tokomina Souka, Bandego Balandi. Émission Alelo, na dédié yango d'abord na Yomoko Dieudonné Maweja, na dédié yango na Jotini Moussaou, na dédié yango na ma jumelle propre Léa Omba, na dédié yango na Roger les combattants puis Francis Molinga, mon honorable, na dédié yango na Babi Joyce, hein, maman na ngamo na depuis Belgique Joyce Mukala.
Just Moukala. Donc, hier, ce que mon ingate, et ça, là, déjà bien, donc, fois bien, on a l'appel, aux apposants, bien, mon anité, Nazali, la dernière, on a eu mon coup bijou mipé, moi, si babi l'international, au niveau de moi, souka, poto kabala. Bon, likamoko na lingana loba, toza na studio, pona nzembo moko ya ekolo. Nzembo ya ancien combattant, bazo remercier chef de l'État. Bazo remercier ndenge bakonzi baleka batikala kokanisa bango te bazo kufa lokola ba meme bake ko bunda libanda bazo reconnaître bango mais na mboka na bango bazo reconnaître bango te. Et puis bazo remercier chef de l'État pona asali ke bango pe bayebana na nzela ya mutu moko apesi bango un leader au cœur sensible, un ministre oyo azali mutu amawa oyo abi ko compatir na bato ya pasi. Sylvain Mutombo Kambinga, l'excellence ministre délégué ya défense. Sylvain Mutombo Nzamba Pambolo pona mansozo sala et puis muto soutenir biso ezali ministère délégué à défense ndezo soutenir biso to sala nzembo wana. Titre nzembo ezali merci Fachi. Bazo yemba parce que apesi bango ministre oyo azo répondre na ba critère na bango, azo kunda bango, azo pesa bango biloko kolia, azo sunga bango lelo ba se combattant ba koma na valeur. Yango na nzembo wana ezo bimakala mingi te. Sous patronage de notre ministre Sylvain Mutombo Kambinga, la voix du peuple. Na pesi mbota tro na maman, mère de mère, maman Rita Mutombo, Tom Sumubenga na ministère ya délégué à défense. Papa na ngai Sol Mwambana maman Angel Sola na pesi pe mwasi na ngai Vero ke na mbote ya tro trésor muku a mère de mère maman ya bane bele trésor mukuna pe na orchestre na parole de vie na yo moko na cameraman na biso na bana tu ya Paris na pesi mbote ya tro na le patriotique bino tout toza le longo to sololaka to sala boyeza bien. Évêque c'est notre père, évêque c'est notre modèle. Toza ba mukuniste biso. Toza ba mukuniste toza là. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou.